na longwe matika songo. Et puis nache mwasi nanga Angers. Soki je respire betina eza image. Et puis eza YouTube. Eza YouTube. Eza YouTube na iso vérité YouTube etikala éternellement tim konzamba oya. So bosa rere. Na fuka mi soki ya betina kinité. Ngai na matika songo. Voilà, bonjour et bienvenue à vous très chers amis du 3W Vision TV, Vision Plus TV.com. C'est pour nous un grand plaisir, l'honneur de savoir. Moi, quand je dis nous, il s'agit bel et bien de cette grande équipe technique de Vision TV qui ne sait jamais m'accompagner pour vous donner ces belles images. Je dis un grand merci à Hiller Clark, Nyo Kabonda, au Miranda, à la réalisation. Un grand merci également à Dodi, à l'enfant gâté aujourd'hui. Dodi est assisté par Rofi Bass aujourd'hui qui cherche cette image pour vous. Un grand merci également à Bella Dinganga, Milan Oumela Simbali Bende, Motema Maman. En tout cas, merci beaucoup à toi. Bella Dinganga pour la maman sur ça pour la je ferme. Écoute, aujourd'hui là, si tu comprends la facilité à foutre à Palin, c'est grâce à toi et Bayard Mobenganga peu ponctuel honnête quoi. Voilà aujourd'hui et nous un bébé Matika Songo, na occasion car il y a marche de santé Oyo organisée par Union des journalistes du web. Tomoni disciplinaire aïe la masolo Oyo. Matika Songo comme disciplinaire. Disciplinaire bonjour. Bonjour mon cher, bonjour Nayo, Mtunanga. Omoni Matika Songo bima pambate. Ce na bimi c'est que na sepe ne loko. Yo mo yebi so batoni vraiment ba journaliste oyo ba bima raté so eleki na ndako ne ernyo so kuta e aranga. Ngaku voisin na yebi kila kuta waka pale. Pale de so na ali kolote c'est que na vaina senanga. À part que na ke Samsala, papa chéri Samsonite. Est-ce qu'on peut pas chercher la Samsonite? Est-ce qu'on a belaka Elvis Maya Kamba? Bonne santé. Ouais, santé normale. Je pense que tout le monde le sait. Na hotel Matadi, na Fabregas, na Matadi na retrouva qui chez nos confrères na ozo mona pembeni. Elvis Maya Kamba, na Kin, beau garçon, playboy. Et puis clé à Congo, Eza na maboko na na charge, pas na makambo. Merci beaucoup. Bonjour. Ah oui, bonjour mon confrère. Bonne santé. Wa ndetika ndozo mona swag ndetika na film mais beauté ndetika na film tozali. Et bonne non Matadi. Wa Matadi vraiment nazo profiter pe na pesa bana Matadi nzanza kikanda mote ya bino yeyo vraiment pangi na munu Elvis Mayankamba yeyo naza na positara Matika Songo casse dans le monde ngapena kuna ina ngati côté op en plus et quand même il faut taper na respect ba toi alors loger ngai en plus azo loger nga awa na pe makitoko azo loger awa oh mais na zamba boko na ya longoli ngapena kuna ina ngaboy na pe marché makamtouche ye kolata kolia nyonso kitoko est-ce que ya beba na batu ya disciplinaire oui ah ya ta disciplinaire kasi ba o ba ben poli et c'est na classe soki boza na bana ben poli ba bavardeur trop il faut ba nani bata tellement que alinga beta batu tina sociate ba police ba bito za teti ba chai kraka na photo na kraka da alinga beta batu po ba calmer ba zo simba te ilo ke calmer ke za ki kraka bon omoni ndeza la raboye omoni yaza père na ngai oya salinga ti yo pe otanda nga microboye ya kasa Matika Songo na rolinga te ke ba jeune moko boye ba impoli ba disons ba impoli ba ya ba manquer père na nga côté nga aza esimba te de babi mutu sa keno na tout droit pour kene na tout droit so atenga mi pour kene atenga mi et tant que père na nga ta disciplinaire nga pe na mo na babi mo na lion aza nani azali yo donc ngapena discipline on appelle ça bon discipline tina kata sociate ezali banana bana bon so na mnatanga pa komola ba on a fula ba moi mais mami ebi moko na azara lo ba bien tem moko azara na forme le roi ba kisengi ndena demaraki bango ti ba solo mo ke mono yo ba tozo ko mana iba tango ozali ki ken piana na pa tuer ah wa yo ndo tangi ba komola ba ngai bango tia parce que so na tanga komola ba on appelle ça ba gaz ba on defa tanga mingi komola ngai Mayakamba parce que babi ona oye ko kante monete we o za na se o za likole ko kante donc siko o nana za na se ah bango wana
matika songo na ngai yango wana nde eza bongo na che eza bongo pembe Elvis voilà to sala na disciplinaire il est rabi longola ngai disciplinaire na makambo mais matika songa na ebi ozalaki na ndenga beto sula na ndenga pe to ebi ke yo ozalaki na Ajumelco. Quel que soit Ajumelco, quel que soit Union, le créateur de tous ces trucs sur moi. Mabe matika songonde yango siko yango balobara musana biso eza cause information ko traiter ko diffuser. Il faut toujours n'attendre que c'est documenté. Quand je dis cela, na lobité que pour lelo na critiquer Ajumelco, on a critiqué Union. Non. Le jour que j'avais eu l'idée, jour nazaki na ebisio vérité na telemina batu. Okoya na débat wana que soit Ajumelco, que soit wapi. Ce qui conscience ya moto to banga nzambe ke nzambe mutapesi yo pema apesi yo nyonso. Oyebisa yo idée wana ezala mati. Ndenge nini? Marie Misambo akufi. Toya awa et pas frère Patrice na église na e. Bazo négliger biso mais bazo reconnaître ngai na Alvin Beya. Au frère Patrice apesa 10 macarons poto kabola internet mobimba oto tozala plus de 300. Le même jour, il y a au macaron désordre et bima, ma vidéo est sur internet. Ba Frank Stemai, ba Ken Pen, tout le monde a fait des désordres. Pourquoi na macaron? C'est là j'avais eu l'idée. Na bengi ba pembe na be monité que bazo négliger biso bo poto ensemble là. Mutu nyonso akoma kombo na ye na papier duplicateur. Je te le dis, ceux qui na kosio, nde nazo kota boye hilaire ba tout ngai. Na père de moi si nanga oza plus cher nanga oponanga. Je te le dis la vérité. Tout le monde a comment, quel que soit franc, quel que soit na tout le monde a comment na bimisa 4 papiers duplicataires. Plus de 300 personnes. Je te le dis. Après na yé na WhatsApp, sur koti na WhatsApp lina koti sa yo le lopesinga li na koti na groupe mona sala Genette. Soko tali batu balongwa mais au moins la majorité batikala ata ba commenter baza ba journaliste place na banda ko créer Genette. Nga na bulaka Ajumelco ta Ajumelco Frank Stemai mutabulang. Mais nga na bulaka Genette. Yoka na soko ma place wana. Nakta na créa Ajumelco na sali première réunion na 3000 ans. Tokutana ndambo. Ba fiston chimanga bazala. Batu bayara te par rapport à Barankin yangai il est rasé à ranking nanga amoli kenga la salle lo momo il est raboya intoxiqué Diki intoxiqué Elvis ayate. Après to yo kuta ngai Vincent Chulis Frank Stemai Mike Lokamba. To sololi après Vincent na Frank Stemai balande la procédure ya ba avocat basa la statut. Soko tali na statut wana babandela to babandeli yango te. Eza o wana omona na statut na bango ngana fondateur ebimisa na désordre pour quand ngana sa fondateur. Ils par rapport à une méritocratie ça a quitté. To yaki mambo ya web masala nga fininga ayisinga na lobatrote. Même ko la émission posée pour na web na Ajumelco lukanga na osalango. Soki eza kaka ba question kaka ya wana. Je vais te partager lelo boye barate. Lelo bo sala erreur monene na vie. Lelo batu nyonso so leki na TV abeta lisolo luambo makiadi babeta lisolo ba wendo babeta lisolo ba tabulei mengai bo beta na masolo te bozela jour matanga nanga nde bobimi boche ba micro ke nazara bien lelo oyo internet po yo simba micro changa boye ngana icon po za ko po yo cha micro na internet se ngana lingaki atobimi pa na ngate o kokolo soki nini. Eza pona simbaka micro un jour na telemi na bana poto na yeba ngote na boyaka ngope tamba yaka na ngai olinga mutaya na ngana internet oyiba beba lipordo tala siko musicien ya papa Wemba azaka kutu drummer azaka kutu abeba lipordo oyebi écouter ata na ba disque belé abeta na viva la musique moyebi ete. Mon il faut que c'est documenté. Ngana internet oyo lelo na loba po ilaire à côté singa déjà ba plan.
navanda nanga côté kuna longolenga o kuna za makambo te yo makambo no ezao tozokoma batapoto ba comprendre makambo ne ilera sali nakenango OK merci lelonga na mboka oyo na yamba Jolino mo defa oyebi ve Jolino nzembo ni ya Jolino oyebi ezebele wana via zobeta master oyo o ngana na école primaire mena yamba Jolino ngana mboka oyo na yamba lita bembo telemi na che micro lita bembo iler nazana yo na yamba lita bembo mama zala na yo yaka weze misa makambo ba omona yo na yamba lita bembo na poser première question lita bembo singa te nana bezo lo bate nana bezo sala ngelo na yo na se vie lo nini na bivie na yebi on me yo sala no lita bembo bandi ba olia ba omela ba osepela na ko ikao ngana mboka oyo na yamba kofiolo midi asalanga buzo bate na kenda na Montfleury na résidence na tongo bat basala te kofia bongisa plateau ngana kuta plateau basala déjà na vandi ngana mboka oyo na yamba kajakula 6 fois yebi kajakula oyebi masolo kajakula oyebi komba kadi yebi masolo kajakula ngande fona poser ba question pour expliquer ba voilà ya on a eu sabino to saka blague to moni maman na biso ndenga zao nana besoin batu bo remercier ngate nanga pe na besoin beaucoup msangate mais boye ba lelo ce qui te simbi micro o eza na loité et internet parce que moi j'ai commencé la télé na Kinshasa et puis je parle bien le français sur lingi toké na peso ka devoir 20 minutes à français to katate pour mona ke ba ya te kande na tem na micro na so za na bezo ke na na français toké na micro za liboso na yo te yo faut poser ngande ba question na français pour ngana répondre en français continuer des alaki na ke na lingala to na français non continuer ka ndo mono ke to so la ka kelo ngana nini sangi sango kaka. Quand je parle de cela, je sais que toi tu connais ce que je suis en train de parler. Pour ne pas m'exprimer beaucoup en français parce que l'émission est bilingue, je ne peux pas aussi te mener la vidéo. Non, mener la vidéo par rapport. Non, moi je parle français et il faut répondre à peine en français. Nasala, natanga 3 ans naina. C'est oui, baraté. Nga sala marambo bamba sala te ngai il azala monteur na ngai lelo na mona capacité il na mona pa batu musute il a monté 7 émissions na ngai na katikata 2 heures du temps lelo yo na vandi bo matika songo natali na sali 3 ans na ina père na biso nda fota nchiki ebinga banda TV ni na banda RTDV il y a Sikatenda, il y a Planète Télévision, il y a Papier Konzo, il y a Global Télévision, j'ai fait 3 ans. Il y a Horizon 33, il y a RTGA. Il y a Salana Yves Abdallah, il y a Salana Charlie Prince, Gisèle Fouy, Thierry Lando, il y a Salana Paulin Mukendi. Il y a Vandara Kiti Moko, dans le lot. Je ne pas moutouté. Exclusivité. Donc, il y a vraiment, pour il est à l'obina, c'est déchaîné. Pas côté nga ba plan ngai osope pétrole foot à pétrole nanenga blague te je suis un télo naza mayelo ndimate naza vraiment mayele moni ba biloko to sala o il est à monter ba émission na ngai ko yebisa o je suis na éviter ceux qui je respire wana produit na ngai na manager bomona na ça déjà liste conférence de presse ça je respire wana produit na ngai parce que bo découvrir makambo soki abeti na Kinshasa te aya te amata na plateau il est abeta ba na chest délanger pour elo wa motuya oyo eza ya ngai ya mosi na ngai la chest la te yoza motuya première position za Stella. Yo pour la première position chez maire. Ok. Pour ça là Didiki, je respire. Madame, Nacho déjà la liste de la conférence de presse. Ça c'est mon produit. Na ngana sala on a mis sur nae. Papa zonga sima.
Zonga sima Rofi fungola bisotu. Soki je respire abeti na mboro te na fukami. Na longwe matika songo. Et puis na mwasi nanga Angers. Soki je respire abeti na eza image. Et puis eza YouTube. Eza YouTube. Eza YouTube na iso vérité YouTube etikala éternellement tim konzamba oya. C'est pour ça rien. Na fukami soki abeti na kimité. Ngai na matika songo. Na miso na oza te moni isoro to betio. Etikala. Alors le belote, aux chance au monier pour nana besoin ça la ni émission. Ata bonjour kaka na batwala. Ah nana besoin ça la ni émission, asani mercredi. Mercredi bozwa 300. Ya Jérispe mercredi à semaine 300. Et puis conférence de presse. Ngam na osala maramunio so qui Jérispe a betité. Yesiko abete pa badakumoda alakisa bato ozomona na oba chana no ba yemba alakisa muto boyo kana so contre-maître ara petit na e azana na fabro sko oyebite yona bi bo se documenté ko se documenté ya bien et puis nga sala thèse na ngai na mama musique na ina ezal droit travail de fin de titre na sala sur la musique. Parce qu'on a yebi mamando le talra mère na biso papa. Mais le monté lobby que non à Robeta mais batu ba ko tapé. Tant dans le bas à Kobeta. Na ipsi au concert pour bêta. Et le albosse faut simbezani. Tant on a lobby na yo. Na si ma bolongo na ngai oyo. Ande ko na ngate amona mama biso te. Toi ekolo ma te. Musala ka. Mais c'est la toute première fois dans ma vie. Dans ma vie, je me suis agenouillé pour na makamba musique ya mutu. En pleine émission. Parce qu'on a sali yango na radio te. Eza YouTube, eza na rediffusion ya mutu ye moroso kalingi. Parce qu'on a fukami. Il me donne rien. Nanzoto nanga na brigade. Nanzoto nanga na fabro. Nanzoto nanga na bakol ba misenyo sona na banga parawana. Merci. Nana ngwana susu kaskas. Ça disant mtu na tembe fabugaza mote me fallait héritier. Oh, yum to tangi. Oh, tembe za blo to sana nchikiti. Okanze mbona te moto na tembe akwya kinase yorango te. Bon, pour yo, je te fais grâce. Mon émission. Soza mutamaele obetali som comme so benganga makasongo warana raison chance kanga ya chara je respire micro. OK, voilà, merci beaucoup pour la permission et bonjour Jérémy. Ouais, tranquille, bonjour à tout le monde. Bonjour. On a impressionné par rapport au journal le pays coïncidé et na marche il y a journaliste et Matika sont à présenter officiellement devant le monde entier. Ouais, merci. C'est un tour, donc nous sommes à dans le lobby. Je vais la réaction, donc nous avons lobby. Nous avons dit que nous avons RTNC. Après, nous avons moi, mais nous avons lobby, donc nous avons lobby tout. Nous avons la koi. So lati ba tutu balinga je respire si la migolo ya ngonkoye zangati. Je respire beta biso no respire mo resta biso bien. Réfléchir, reculer, mission non accomplie. Oh, na commune destination te, je respire. Olinganga na pourquoi. Donc, boso monaka mikolo to ankoi koi. Nabi on a besoin il y a des choses qu'il y a talent. OK na biso faire, OK na biso papa mba mkemke. Ouais, donc profiter na pesa non moto na na Belgique. Na sa base de Belgique à Jéris Spirezali. Base ya États-Unis. Donc France, tout de Londres, donc Angola, micro tola tabou. Hein? Donc il faut te merci à trop. Na remercier Bino, ningi autant de micro. Na wi que Mathieu na posa na mba vu beaucoup na faire go là.
c'est l'album, pardon. C'est la cantion. Lobby nazalaki na ye nazwi chance ya oyoka banzembo en tout cas bana poto bana Londres, Belgique, États-Unis, Angola ngai mayankama na confirmer bino moyeka nde matika songa fukami soki diska mwana mobali ebeti te en tout cas ezalaki ndoki je respire nga lobi nazwaki chance nga lobi nazwaki chance ayoka baumba wana tamula yido de 18h à 23h 0h bon 0h na lobi boye bo comprendre koloba manga passe bo comprendre ba info OK voilà je te talara bogara donc merci j'espère à ba parcours au bando kende ouais na kota RTNC na studio na son et bikara donc mercredi ya maso mais azonse solo ta ou ya papa wemba et plutôt kabwana misona sko voilà solo ba couper na mitali na motema omena miyokeli mawa eske koma mine longi na ngana kokufa malole bobango bakanie babalisa yo na moto ya mosolo e bebe na ngai motema na ngoda chéri na ngai comment on Jeffer oui alors avec beaucoup donc à n'importe qui tango yebisa yemba ça bon banal bachaka ah merci mon cher yo likana yo OK voilà cette émission j'allais spécialement à Bella Dinganga Milan ou Mela Simba Nzete voilà programme ya conférence de presse merci nazo partager no basona e bomonika bote maramboza o tant obenga yo ozwa son ko kanisa teke to benga ozwa ka son ke mais ozwa kaki obikaki ndene ah Jeffer obikaki te ah merci non ça la promotion artiste na ngai non ça la promotion cela veut dire yesoka yeko sana je respire c'est que tant azozonga zu enveloppe à choco afuti pe palin te azana no jeune to na ba niveau ba futa ba parler te même tant au fungola kaka te pona oui bana bakoli pona kufungola kaki o sepela na bien eloko ya motuya oza très important comprendre nango te ni na ngona faire comprendre bato ba Hollanda au matikaso na fukami. Mais pourquoi forte conviction wana tina niveau ko fukama pona ebe diki bambori ya obo merde abo ka merde pesa mère ba salam merci là pesa mère la merveille mère yo ya ngona musika talaka yo do fo sala sala mère umela oui bela tepo c'était là la merveille kasongo babio ça toujours likolo la likolo ba kombo noso ya mokili donc sala sala mère yo ebikati mère c'était là kasongo la merveille zaka likolo la pession mbote tala ko de tona bia boire kaka moto yomba ma le bido mwasi nga ye bana ko lekala mbaye. OK voilà na tuna ki pourquoi forte conviction nous allons tina niveau ko fuka mama tikaso na bi personne na lala na internet bate belé na internet bana kisité internet era na mwasi mora kisi ah boka c'est chose na kisi ngolo bango nde ngolo ba wana ve dingo ekota lo bango siko bokwaya na epo po bomona ka zaka kache nako kopepe ile ne misoso na cheka ha abwakami eza besa ngana ile ote ve ngana moni yo ile mata ile ka beti matikaso bino bokena ngo wol bengane to kotibi bende ngana sala ka beza pamba te nga beze fo bibende ngana matika songo na liaka monde na ole ka émission boy eza pona lingi pour normalement je fais plus des émissions avant na sala émission fo benga manager na nga mais na sali na yo parce que tu m'as cherché 3 fois to mona ni pe mais na zana ba contretemps ya ba pongi ya bien que na lela pongi il est que mtakata nga pongi ya il est il est tant to zaga ma beta porta tana la ndeni ala mukavandi ana to bandi ba china biso otonga ba bipo tonga ba tu formatika son tant ba otongo yo e bate yo petango okutana otongi voilà to betano par rapport à l'actualité journal lelo impressionnant par rapport à l'organisation oina
Ouais, dans le banc, c'était bien passé. Bon, ça se passe bien parce que c'est pas encore fini. Pour dire que c'était bien passé, ça se passe bien. On est encore là, je suis encore là. Je vois il y a des gens qui s'ajoutent seulement. En tout cas, il y a des journalistes de web. En tout cas, j'encourage. Moi, je suis libre. Là où je préfère être, je suis là. Et puis, pour ne pas parler beaucoup, parce que quand tu parles beaucoup, on va t'appeler un tchakou ou bien une tchakou, je ne sais pas comment ça se prononce, mais l'article dépend de celui qui l'emploie. Ok. Moi c'est eux. Igwe de la presse. Priscilla Igwe. Cela veut dire depuis na banda carrière. Ce qui n'a pas libogo na pas moto bobo tala moninga lo ba maram na sala. So tali ba vidéo na nganyos. Ce qui n'a présenté moto. Na robando présenter moto na chebo na simbi e kab, mais ce na chebo. C'est qui n'a pas si valeur. Na Congo to na Igwe moko. Yangiama ya mobali. Ce qu'on a matika son la bi Priscilla Igwe. Cela veut dire tant va présenter ngaé na koti doute na lobi bossa par rapport mais que genre mais je rien te donner et là on a sengayo kimia politesse place au mono rosuka na ba musicien o musicien moko yé po loba na yo ke na bezo koma conisex boya ngo benganga kokitaka couper na yo te pour na musicien na lobango na vidéo le internet binonde bosali biso to comme ridicule parce que bozo kitisa couper trop pas ba musicien ingrat musicien za mutu mosusu lombo makiadi le feu aloba musicien za lokuta ya monde entier liboso Sko oyakino na ile ongo kinemenga na ipsi ozala. J'ai rien à te dire. Et là on a sengi yo place au mono suki. Ozano mwasi. Yo ko ta plan msunga na koti te mais place yo bulege yo ko tanga na kota msunga na koti yo tikali. Ponga na makambo. Là je te le dis sincèrement, place au suka, au solina ile anana besoin matika songo solina ye au solina mutunya so solane bien. Et là on a vu le travail. Il est un mot. En tout cas, Banapoto, vous êtes tellement nombreux en train de s'ouvrir partout dans le monde. Donc je suis là avec Jeffer Mikou et téléphonique de la presse et puis Matika Songo. Dans Balobi, Kande, il est en claque à nous dans le lobby. Dans les Arabiens, Mikolo, ça conseil surtout devant le public boyé. Donc ça fait du bien. Et à témoin la mort à Bimara boyé. Et puis le là comment on met ça la témoin dans enfant produit boyé, on perdre. On a Mukolo te ou besoin ben numéro te ça conseil, mais ça fait du bien surtout devant le monde entier. Parce que cette émission en tout cas est suivie partout dans le monde. Un habit que je fais Mikou était dans Toza. Partout vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que tous ces belés, bah chronifiante, bah chroniqueuse, tous ces belés. Bah chronifoiti, na bah chronisex. Voilà, donc bah chronifiante, bah chronifoiti, bah chronisex, tous ces belés vraiment. Mais c'est pas pour rien. Matika Songo mon fier, mon honneur, dans ma solo oyo. Abenganga asimanga desina siminga na lipeka papa ça conseil et puis sentir te ke bage belé na table ba ba belé maman ba musuna kipe ba monte dans lobi ba zala ka suna pese mbota ke panza sango abimena ngai danger non ma belle abinu yango parce que une question de curiosité pardon Priscilla non une question de curiosité je peux avoir le nom d'une chronisex Mikou Phoenix na Congo le nom d'une chronisex pour na foulée à vous la parole a fou déjà possible à Igo dans moi nanae donc tu vois ça veut dire que ceux qui yo na vie na nga bosola raté na epite soko boya ngai mais vie na nga leki vie na nga na leki yo et puis nga pe kande mo otolo ba possible à Igo dans to ka mi ba na kini possible à Igo et puis ba bora ondeni c'est zaki le roi za na poto to nga boire raé je peux oui je vous en prie. Ah il est ré Orasko libanga très cher internaute, c'est bel et bien moi Matika son MP4 Digimon Amaïlara toujours le premier comme j'ai l'habitude de le dire oh na oyo
et cocanité. Cela veut dire que nous on reste là où on est. Biso on bouge pas par-ci par-là. Mais big dédicace à Priscilla Igwe. Cela veut dire que moi ça pembe. Soko Zarananjili. Au paroli poudre, aux ana miroir, te yara na poisson rotala. Azaba courte jambes, fumé, teinté, cajolé, chargé. Ane longa miroir à bana 2 ans. Moi na popi ba auto sala sika. Wana sko libanga matolo. Et puis quand na libanga matolo kwa kelanga pe mutu moko. Na libanga matolo kwa ngam na rolia. Ngana zolia wat. Ndeto sozo ngolaka caméra na simelo. Zela. Yo ese yo sepe oyebi ke osala musala oyo po se retrouver ndenge mo poza na posa ke no biso bato esima no se retrouver eza sita bela dinganga osekia hey tiko noa likolo elle naïba depuis kala. Elle a déjà avant existé dans le monde de la musique. Cela veut dire qu'elle a beaucoup de dédicaces. Elle s'appelle. Mais ce que tu comme Congo, c'est que ignorer Libanga. Oui, bien. On est au baby singamba. Baby singamba. So tu as la émission dans ngai ngolo mama mbolo biti. Au baby singamba la dinanga mtunanga yakati. I love you, Mère Milan. Je suis le seul journaliste Utapoto. Oyekin, Ola on a 3000 ans. Naya, na Luka, on a Bimisao. On dépense ni 10 francs. Ngam na sala nyonso. Tanto zongi, au Kabilinga, on a pesanga. Tant on y équipé, on a l'autre fois, au Pesanga, on a pesanga. Donc, je suis reconnaissant de toi, Bella Dinganga. Ils ont bon. Bella Dinganga. Matika Songo, allez là fort. Merci beaucoup. Na peso sko honneur pas ngam na yambaki et to chité na bisono Matika Songo. Dernier message batba retenir nini na passage na Vision Plus. Na passage na ngai batba retenir que je suis Matika Songo. Homme sans rancune, mais j'explique la réalité, n'est c'est pas ça. Et puis va retenir que Princilia Igwe. Voilà, c'est fini. Zoagé. Ok. Déjà, combo ya site nae na combo nae balana. Dans sengelo mo comment na ngai ça bien. Comment na site na ngati. Zano kawana. Moi maramna lo boss no satali ya bisa benga ramati. Comment na ntole kwa zate. Lelo mo na ba o ba osiama ngam na bimisa bang. Bana nga. Moi, je suis fier de la beauté de Césarine Karim Mokondi. C'est ma fille aînée. Je suis bien. Je suis Kimbe. Je suis Glorolangi. Je suis Bélé. Je suis Balvin. Je suis émission ici. Parce que surtout, nous c'est un bon monsieur, c'est un bon tonton. Tu as cette opportunité dans mon merci na Aimé Bido sur autoroute, merci na Pichopacha Sotali Konko, merci na Papi Kaba Kiriko Azanakin. Na Romati Babé la Wera quoi. Moi je 6 ans. Merci beaucoup. C'était la Matika Songo Cascas les disciplineurs et pour nous c'est ça va tenir sur la Vision Plus. A bosana lo mon boy. Nazana Nana 3 personnes. Babenga nga kombo moro. Fabrigas abenga ngai Matkas. Materaza benga nga Kasongo Mati. Hilaire abenga nga Matkas. Merci beaucoup. Pendant aussi ça nous douceur à réalisateur de l'impossible premier pro. Bonjour. Bien, Jeffer Miko était le phénix de la presse congolaise. Ngai au premier pro na bango ba pro bazala na bango lelo ngai au mona ya Hilaire Clark nyoka Brandau Audrey Madi nyoka skake serpent ngai au premier pro na lenda na bango et na pesi mote d'abord na pesi mote na bela dinganga
Misha na banque bango tu ba mode est-ce que bazali bela linganga mwana koko no e adopté ngayo nazali quoi plaisir à trop et puis je suis le seul journaliste à l'écarana ba masana ba monter abo ya raté ba sana ba émission oh masana ngai pa nga petsa za télé ra benga nga matikas ya bien nga veka son donc mutako bien nga na façon solingi mais ande ka respect moni masana nga kabwe lulu kabwe masana donc tena biso nga za kana batu donc un bon comédien donc masana nga kabwe masana donc ngai nazara na ba participer mususu ayedo na yo to la dinganga voici pour vous l'enfant gâté na yo to ndisere misala ba masana ngai so au moins te enfant gâté batu musuba roya ba osa émission mona vandi kuna na preta boya taba yo mana mais ko ngana osala yedo masana ngamote na masana récidiviste aoti bolo voilà tembi bela dinganga obeka il a bona tembi ya utaki prison bakanga kelobi deja enfant gâté boni kitoko masanga malgré boloko manini mais siko ça va bela dinganga Hollanda mais umela balela dinganga ara ye mongote odi pa le pongi toujours kora lisali Césarana Pedro ma elisa munako banki mima wetu bela dinganga kora lisali se équipe complète amanga disciplinaire azawa disciplinaire non discipline zongi na la journalisme namoni il faut sentir que journaliste bien na ba master na yaranga maman de moi yo Miranda petit poisson équipe complet journaliste à mettre pe wana simba merci beaucoup Dani et toi si ça nous précise là Igwe je fais mes côtés en tout cas merci Nayo talara ba parrainer ngai na monde entier dans devant République Mobimba dans le monde entier en tout cas Matika Songo ça me va droit viens na yo mo yebiti non yo mon affaire là no on a parrainé on boy malgré il est dena parrainé boy malgré na nyongola yo mais moi ça na valeur collègue mobali je paye cash mais ça m'a ramboté au fond d'un on a payé c'était là la merveille ana valeur makasi wana mama bupia mama ya bana moi ça ndako basaka ne chete moi ça ndako basaka ne c'était là bambote donc mwana boyambi donc mwana tuna bejo na oyo kama ona ba problème mwana boyambi yo en tout cas je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup donc aussi la Igwe là avec Matika Songo et puis équipe Momba Campé donc je suis avec Jeffer Mikote le Phoenix babiye aza journaliste intello non ya palanga na rate ya uta na mabokete ya uta na banini te oza na ba journaliste alamungaka na tango boye ba toka kokoko ya nini o bien masolo mo internet kuna fula toke kuna ya pena musubo maboke simba lisota rapo to yeba to bangina na maboke mais ye pena ngina na maboke te donc ye pena il a fait ses études puis il parle bien français, anglais et puis tout le monde. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci la monde. Au monde de toza na yo à part ka bon nanga bisoni on de toza photo pesa respect. Marla c'est un doyen de la télé. Yeah, Azama Kas donc c'est un doyen. Naibisa yo ke muta sala pe Matika Songo azala na ba debi nanga ana katsa nzoto. Loba na bikili o Matika Songo biso to yebi donc respect donc leader quoi. Ba clip musubo bien leader musubo sala ka mala. Bon, o siko Matika Songo leader quoi donc takangi pena ba média en ligne quoi donc. Merci beaucoup. OK, voilà tosilana yo il est wa bela dinganga yo ebi doda ocho bima na tozana ya yebi ka marche de santé bela dinganga respect beaucoup yebi ka donc GDG petit poisson moi na adopté aux impossible nzambe na bango bien ngai adopté atanga na ate mais il y a aussi OK, merci beaucoup. Voilà, c'était là toute l'équipe et moi c'était fan na bela dinganga na bwaka yo à part yo na bwaki pour faire John Ngefa. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Zananté. Sisa. Jaffer. Yo nga boy. Yo bwaka Ngefa na micro na. Na bwaka Ngefa, yo na Ngefa na Ngefa. Donc ils ont des choses différentes, faut y barra Jaffer. Bon, le prophète John Ngefa na bwaka mikutu mikwete. Moni
John Gefa na pesi mote besikoza bela dinganga vision plus yangwana tokos enfant adopté yeyo la douceur lait de beauté va vrai chéri Adrema dit les réalisateurs de l'impossible ngaye biso na olali sela ona bela dinganga et loro la patronne yo moni bela dinganga zanti ba situation pam pam bo batambola je fais micro de foyer ba e bana nanga nini miss nanga la yo yebi. Grand merci à vous la première dame de London bela dinganga mila umela simbali bende parce que yo solara bien et ozana pona ko promouvoir ba valeur ba jeune ozana pour ça que ba jeune ba déambuler ça et là alongo na site na site yango ozaka biso à l'aise. Je dis un grand merci l'équipe technique Mobimba, il y a Vision Plus d'ici. Portez-vous très bien, on se retrouve prochainement toujours dans ces mêmes chaînes, même site classe.